Israël azwaki lipamboli ya na ye nzamba pambola ki ye metango ya na ye aye alobi nini mais papa olobaki na ye alobi lipamboli yako Esau lipamboli leki no se azwango. C'est là il faut yeba pourquoi nkolo Yesu fallait azonga na biso par exemple abota na libota batu na ndenge toza sikoyo alobi likambote lokolo ya zwi tika sala mais na suka kuna oko récupérer na yo oko récupérer bokonzi wana lipamboli wana oko récupérer ngo na esanga Patmos Yohane na kati na prison nkolo Yesu alobi Yohane fungola miso tala likolo mama Falon Yohane na kati na prison batwatire ezali susu te nzamba afungulie miso alobi ozomona nini azomona likolo efungwami kiti ya bokonzi ya nzambe esali nini ekiti paki na biso batu mwindo soko tuni na bao nyonso bazolanda biso o bakendaka na poto o bakendaka meme na Rome kuna o bakendaka bipai na bipai na Amerika bayebi ke liloba nzambe eza suni États-Unis te bayebi ke liloba nzambe eza suni Europe te bayebi ke liloba nzambe eza na Afrique basambele na solo toza na Afrique. Voilà pourquoi vers le 12e siècle basavant bayebaki que étoile oyo ba mage balandaki et quitté l'Afrique. Il y a une constellation. En 1910 déjà, l'Apocalypse 21, du 1er au 3e ou au 5e verset, on comprend que l'eau est vide. L'eau est vivre. Nzambe aye azana kati na bato. Mais ce qu'on dit dans le chapitre 3, verset 11 à 12, c'est écrit noir sur blanc. Nkolo Yesu akoya na Yerusalem ya sika. Nous avons amené en Kamba un fou. Un détraqué. Papa na maman baleli papa tala mwana baby. Toyebi tazwi kisi baloki nini. Papa de Longana que vous connaissez si vous l'avez connu. Papa de Longana talié. Alobi na ye tala Yesu wavuka. Papa de Longana alobi na liboma tala Yesu obika. Na lingala. Tala Yesu wavuka. Mwana wana liboma na tango asalika kaboye malade pe si. Nous étions au centre d'accueil. Bibliquement, papa Dengenda pose la question. Bakoko bambuta besengombe bozaliao. Oh ya mona, est-ce que maman mouila bota ngai? Ah bota papa que sur lequel papa de Longana. Aya loba. Tokita kiko kita. Oyo que maman Falon. Alors bien c'est qu'on a tokita même ba matite bota kate. Christ, hein? Et l'inkoloba mopakolami ba melsa ba créoline ba kufati papa dia longana c'est lui le Christ dia longana bimi liboso na ye mais ba soda ba zo monate ba soda ba silisi chargeur masa nyonso ezoko zo papa dia longana moto atelema ke boyeye ezozo ete ba tiki minduki ba kimi papa panthère. Le chauffeur, il est encore vivant.
Oyo jali kosala jali ya moto te outana yango na likolo yango wana bakobulisa yo. Oyo jali tangwa bana na Nzambe mwinda eti ya makana se ya mesate elembo na yo ekobundisa bango bakotika yo kimate. Joyeux Noël, vive les Christ, joyeuse fête de naissance du Christ Papa Dialungana Kiangani Salomon, joyeux Noël au chef spirituel et représentant de l'église kimbangiste. Sa divinité Papa Simon Kimbango Kiangani, joyeux Noël à toute la famille sainte, joyeux Noël à tous les fidèles kimbangistes éparpillés Namo Kilimobimba Blandiamenga Makimbango Télévision. Mote bisika nyonso bozwami bomesana kolanda biso bozuli bakoya kolanda biso na kati ya mwa esantu mwa kitoko mwa esengo mwa ya mwana na Nzambe mwana na mpate wa kolongola masumu na bato tika ete kimia ya nkolo Yesu pamba te lingomba ezali ya ye l'église c'est l'église du Christ yende ya kolongola masumu yepende ya kosambiselo yepende azali kotika ete matiti ya malamu na mabeko akobota esika moko pamba te ye akoya kopona moko na moko ya mokolo mayo tutunisa mine esengo ya koya liboso ya baetendo na bino pona koloba na kombo mosusu te na kombo ya Tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe oyo tonzimela ngai na yo pe tomesana kopesa maboko ndakisa emenga makimbangu ba se retrouver na mokolo molelo awa na kati ya plateau na lisusu na invité ya sika oyo tukusola na makambo ya kitoko makasi me ya mboite toko akobanda toki na lombango mingi kopesa mbote pe to découvrir mbote révérend mbote mama mopanzi sango merci pe ba caméra zota la bino pe mbote na ba yo bazali na mokili momba bako na bino ya solo na lotomo na yo mbote na yo mbote na balandi ya menga makimbangu oyo solo tozuli bakulelo poete to solo la merci nandengo kanisi pona biso matondo mingi batata ba mama bilenge bino ba ebo mesana kolanda biso butu moyi solo toyebi na masolo ya sika toyebi banso ete tozali kokembela bongo na mikolo ezali kolanda awa mbotama ya mwana na Nzambe mbotama ya Christ tozali ko célébrer la seconde venue du Christ oyo tobengi na kombo ya Dialungana Kiangani Salomon kasi ndenge kaka tokolobaka ete biso te tokokendaka penepene ya bana na ye tata atia bilembo oyo atia na bososoli oyo atia na boyebi mingi po ete bakoka komanyola mpenza malamu kolimbola likambo yango toyambeli bino mokolo molelo yambo ete tokota na masolo mpe topresente bino nani oyo toyambeli bozala nani ya kosepela mpe bobenga baye oyo bazwami mosika bokabola sango oyo pamba te ezali sango kitoko sango oyo kobakisa boyebi na oyo ozangi to mpe na oyo oyebi ekolisa lisusu kondima e raffermir foi na yo na Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo tondima kopesa maboko. Partagez cette nouvelle, commentez, aimez, likez, faites large diffusion pour nous kopesa maboko na Tata Simon Kimbangu Kiangani pe ko encourager biso ba oto ko tambolaka to pe to koyaka nuit et jour to kotaka au four et au moulin ba chasseur d'image équipe ya monene équipe technique ya menga makimbangu télévision o ezali dévoué sans condition ya kopesa maboko na Tata Simon Kimbangu Kiangani diangona nde tokobika. Il s'appelle Papa Mambu Mamwana Alexandre. Il est Azali Bongo, journaliste. Donc vous comprenez que dans la plateau à Mokolo Malelo, vous avez des journalistes, mais le Azali invité par Kolobela, Likambata Simon Kimbangu Kiangani. Papa Mambu Mamwana Alexandre Obomo na kati plateau na biso afandi na Mokolo Malelo na émission Tolobela maman moi le casna rubrique na Polé et le monde est Kolobela, n'est-ce pas Polé sur le Christ. Nous allons étaler toutes les vérités sur le Christ. Quand nous parlons du Christ, nous voyons Papa Simon, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Papa Mambu oyo to moni afandi libiso awa azali moto ya sikate ya sikapona ezali ba ya liboso awa na kati ya plateau menga makimbangu télévision kasi dans le monde médiatique, dans le monde journalistique na kati ya parcours na il a œuvré, c'est un journaliste depuis plus de 20 ans. Il est journaliste, mais au sein de l'église, il a une carrière de plus de 10 ans. Donc, on peut compter à 10 ou 13 ans de métier. Nakati ya Lingomba. Papa Mambu que vous voyez, Azaraki ko œuvré au sein de l'église kimbangiste Nakati ya presse écrite. Nakati ya presse écrite où il est l'artisan du journal Kimbangu Info. C'est Papa Mambu que vous voyez à ma droite. Et aussi, il a travaillé
avec le révérend Tukemboso, le révérend Kalonzo, tous sous la coordination et l'ongona papa Bobé. Bango nyonso wana bazalaki na sous la coordination et révérend Kalonzo Pambate, il a été directeur national. Il a été directeur national de la presse et information qui mbongiste. Pour na koyeba parcours ya papa Mambo na molai ya singana baye oyo bayeba ki epe mingi o bayeba ki était papa Mambo au sein de la radio et télévision Kimbongis. Il a été aux commandes, il y a émission à haute voix. Émission à haute voix, c'était un magazine qui défendrait les résolutions. Le magazine qui a défendu les résolutions dans l'an 2000, 2001, 2002. Tous nous savons les résolutions, comment est-ce que ça qui chaud. Alors, émission à haute voix, où ils qui na maboko ya papa Mambo, il y a qui défendre, n'est-ce pas, les résolutions à cette époque-là. Et aussi, il avait une émission pour, n'est-ce pas, Tombola, Misala, Nakat Nalingomba, Nakasi Yambeta Molimo Sondeng, Misala Bosala Awa, et ça qui intitulé L'église en marche. Ou les qui kolobela toutes sortes d'activités, toutes sortes de réalisations que l'église Azalakiko Sala. Et aussi la plus grande émission où qui Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'était quoi? C'était une émission Oyo Ezalaki pour faire face lorsque la dissidence est acquis, c'était pour défendre l'église. Voilà, tout ça dit comment on a bon, tout ça dit qu'on peut s'abîmer juste profil. Il y a Papa Mambo qui est aujourd'hui révérend. C'est depuis 2010 qu'il a été révérend, pasteur au sein de l'église Kimbangis. Et aussi, il a été parmi les premiers comités installés par le chef spirituel Papa Simon Kimbangu qui a gagné de la radio-télévision Kimbangis. Donc, le premier comité où ils ont été installés, donc qui est en 2003. Et bien, Bango Yonde Batambosaki Ratelki, à l'époque, on va se souvenir, paix à son âme, du directeur général, Papa Blaise Mouya, et suivi des papas Stéphane. Donc, ensemble, Bango Naba Pesaki Maboko, poète Lelo Yope, Bisso, Toya Koloba, Nakombo, il y a la presse Kimbangis, Toya Koloba, Nakombo, Tozali Komona, équipe Makasi Oya Ratelki, le Lenga, il va Sala Ramosala, et bien, Bambuta na Bango Bazalaki Wana Bongo, Papa Mambo. C'était en quelque sorte, selon les recherches de Fallon, profil Nabino au total ici. Alors, nos caméras sont à votre disposition. Et vous allez malade, mingi yambo et tout côté na kati ya vif ya sujet na biso. Ou par contre, ça na bayi internet de bako na Nabino na mokili mobimba. Profil na yo. Et bandelo na kati ya mosala tota Kimbangu mingi to ba bazali ba Kimbangi c'est de naissance mais nzora ne to yebi pose la Kimbangi c'est ezali fondi zo batisimo on dit mais tata Simo Kimbangu nde obengami Kimbangi parcours ya papa Mambo na kati na lingomba pour les lois comme révérend pasteur depuis 2010 ezala ki boni peko bakisa na profil dans le parcours journalistique au total ici na bayi internet en qualité de journaliste que vous êtes et en qualité du révérend pasteur parce que tokolo le makambo o etali lingomba tokolo le makambo etali naissance à Christ pour apporter lumière sur la seconde venue. Il y a Okolo Yesu Messie auto bino komba tata de lunga na kangani. Les caméras sont à vous, c'est parti. Ah oui, merci beaucoup maman Fallon. Merci ba ndeko balandi o baza ko koba kolanda yebke ozali na ba téléspectateurs mingi parce que menga makimbango elanda maka mingi même ngai moko na pareil na ngai na landa kapé baninga o ba précédent déjà koleka na plateau oyo. Effectivement, je m'appelle Mambo Mamwana Alexandre. Donc effectivement Nazari Kimbangiste, je suis né de père et de mère Kimbangiste. Okay. En tout cas, je n'ai pas connu d'autres religions. Okay. Mais on ne n'est pas Kimbangiste, on le devient. Donc, j'ai bâti mon église Kimbangis à partir il y a 1977. Et puis, j'ai évolué. Le Kola Moutounionso. En tout cas, on a parcouru le mouvement Nyonso. Dirigeant, c'est mon premier mouvement, ma première chorale. Okay. Je suis aussi flûtiste. Je suis président de jeunes, Ijiki. Et puis, Nakomaki Penkengi. Pendant 5 ans, je pense que tout ceux qui Kenga on a commis dans Galema, dans Delvaux, dans la paroisse à Luboudi. Et puis, Nakomaki Longi. Et puis, en fin de compte, diacre.
Et 5 ans après, l'église, à mon avis, n'a comme la plus grande autorité comme pasteur. C'était à l'époque, il y a révérend Epengue. Donc, ce jour-là, je me souviens, tant que Bordonnais, Bissot, tant que Combo, il y a révérend Mambo, Batbaganga qui n'a centre. Parce qu'on me connaissait comme journaliste. Mais néanmoins, je n'ai pas fait la théologie à l'Otendele, mais je fais la théologie par extension. Parce que peut-être bien Papa Dengue avait créé un centre de la théologie par extension, Ezaki Bongolo. Et nous avons fait ces études-là. Donc nous avons des notions théologiques dans ce sens. En plus de cela, Ngai Nazali, mon cursus universitaire, je suis informaticien. Je suis programmeur. Je suis devenu journaliste à l'État. Donc, j'ai été parmi les premiers informaticiens il y a Mboko. Alors, à l'époque, j'ai travaillé comme monteur, journaliste, technicien monteur, informaticien, dans le journal Obabengi, l'analyste. Il a fait Jacques Bongoma. Alors, en tant que tel, rédacteur en chef Otozalaki Nabango, bon, quand il y avait des événements de l'église, on me disait, mais il faut écrire, il faut écrire. Et j'ai commencé à écrire. C'est là que vous avez évolué dans la presse? C'est là où j'ai commencé ma professionnelle en journalisme, analyste. Okay. Nous commercial et à ma campagne. Okay. Donc, c'était un grand journal à l'époque. Donc, nous avons évolué en tant que reporter, informaticien. Voilà. Et à part là, je suis allé par prophétie. Beaucoup de gens parfois ne connaissent pas l'histoire parce que j'ai été à Umoja. Or, Umoja, quand on dit Umoja, c'est les plus grands journalistes qui étaient contre la dictature de Mobutu. Et puis, c'est le journal qui a injurié Papa Dengenda, qui a traité Papa Dengenda de vampire. Voilà. Alors, pour ceux qui doutent de la spiritualité, de la divinité de Papa Dengenda, moi je suis le témoin par exemple. Quand on construisait mon coteau, la nouvelle résidence de mon coteau. Alors c'est à cette époque-là, Papa Dialongana a donné le go qu'on puisse construire cette résidence. Et une fois je suis arrivé pour travailler. J'arrive là-bas, Limbissa, on m'a fait des remarques par un professeur théologien de l'Utendele, de notre faculté de l'Utendele. Quand la faculté a atteint 30 ans, il y a eu beaucoup d'invités, un blanc qui est venu certainement de la France. Quand on a interviewé, parce qu'il avait fait un témoignage sur Papa Simon Kimbangu. C'est blanc. C'est blanc-là. Okay. Il a avoué que les Noirs, vous êtes des ignorants. Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Okay. Alors, tant qu'on a poussé ni penepenenaye, na tuniye, et tout ça qui n'a résidence chez nous de Troyes. Est-ce que la déclaration que vous venez de faire là, vous pourriez le faire chez vous en Europe? Monsieur, il ne faut pas me demander d'aller prêcher Simon Kimbangu en Europe. D'abord dans votre propre pays, est-ce que Simon Kimbangu est bien connu? C'était une interpellation par Nangai. Donc avant tout Luka, donc on a levé bongo pour na monoko tozolo ba français wa. Et bongo to banana monoko mboka. Et lobi to sensibiliser nan bana mboka. Ba yeba Simon Kimbangu za nani. Ba yeba dialunga na ndende ye Messia. Ozomona. Donc tata wana yebisingai avant utinda ngana kendo ko sakula makamba Simon Kimbangu. Bo sakula nanu bo teye bande kuna bino ba congolais pour ba yebi yete. Alors nous sommes à mon coteau, je vois les gens avec des photocopies. Je me suis intéressé, elle a dit, ah non, papa, ma fille, papa de vampires, magiciens, tout ça. Nazu papier wana, natangi, maman Fallon, j'ai pleuré. Nazu ango, natong sinankolo nango. Je suis allé dans une des chambres de mon coteau. Et comme on a l'intonté, mire matimo amke,
je suis allé me cacher dans une chambre, je me suis mise à genoux. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je me suis mis à genoux, nalobi boy. Papa de ngenda yo zali nzambe ngai na yebi yo. Comment bato bazo finga yo? Bazo traiter de tout de rien. Faute na bango tezande faute na yo papa de ngenda. Pour ce côté bango en contact na bato ba yebi yo. Nde ba monisa bango te ke yo zali nzambe. Bato lokola biso journaliste peut-être yebi yo te. Yango ananda sali boy. Mais biso to yebi yo to sa biloko boy te. Amen. Maman, Nzambe azalaka musika te. Un jour seulement après, j'avais un ami qui s'appelait Edgar Maounda, qui était informaticien au Moja. Il vient me chercher. Alors, non, on cherche là-bas des informaticiens. D'ailleurs, comme tu sais, tu es aussi dans le journalisme, venez. C'est comme ça que moi, je suis allé à mon coteau. J'arrive là-bas, on m'a reçu. L'éditeur Léo Mukanda Lunyama m'a reçu et Dieu a fait qu'il puisse m'aimer. Il m'aimait beaucoup plus. Et j'étais le point focal de l'église kimbangiste. C'est là où j'ai connu beaucoup de cadres kimbangistes. Dans l'église, il y a des faux kimbangistes, il y a des vrais kimbangistes. Parce qu'il y avait des gens qui venaient donner des informations contre l'église. Ils ne savaient, ils ignoraient qu'il y avait un kimbangiste. Voilà, grosso modo, comment je suis arrivé à Umoja. Et puis, de là, je suis allé à la Manchette, la tempête de tropique. Et puis, quand je fus à Umoja, révérend Kalonzo que je salue, avec papa révérend Munyanga, ils m'ont fait appel. Ils m'ont fait appel. Pourquoi ils m'ont fait appel? Parce que, pas pour les beaux yeux. J'ai compris qu'on doit célébrer l'anniversaire de Papa de Lungana. Mais l'église n'avait pas un organe de presse. C'était en quelle année comme ça? C'était en 2000. L'église n'avait aucun organe de presse. Ni journal, ni radio, ni télévision. Mais j'ai dit non. Je veux faire un journal, un bulletin spécial pour l'anniversaire de papa. Okay. Et je l'ai fait. Quand j'ai nommé ça le kimbangisme. Alors quand c'est sorti, c'était bien. Et les gens ont lu et tout ça. Et papa, Kalonzo Katalai, il dit, mais il est intéressant cet homme. Il faut... Est-ce qu'il est... Oui, il est kimbangiste. Il a fait une invitation qu'il a donnée à Maman Régine, qui était la secrétaire de Léo Mukanda. Il est choriste de GTK. C'est comme ça que je vais intégrer le département de la presse kimbangiste, sur invitation du révérend Kalonzo. J'arrive, il me dit, mon frère, venez au sein du département, évoluons. Quoi que tu es en dehors, mais venez évoluer au sein du département. Et il m'a reçu, on m'a responsabilisé. J'étais le chef de service en charge de l'édition et publication, sous la direction du révérend Munyanga Dilenga, qui était le directeur des publications. J'ai dit, en quoi on peut être journaliste, on peut être directeur des publications si on n'a pas un support. Donc nous devons créer les journaux. C'est comme ça. Les directeurs nous ont dit, allons-y. Et nous avons créé l'Ekimbangisme Info. Sous la bénédiction du révérend Tukemboso, qui était le représentant légal, deuxième suppléant. Nous avons créé l'Ekimbangisme Info, que nous tenions en tant que directeur des rédactions. Et le révérend Kalonzo, qui était le directeur du département, qui était le directeur des publications. Voilà comment nous sommes arrivés. Et nous avons acheminé jusqu'à l'avènement de Papa Simon Kimbangu, qui a activé la demande de Papa de Lungana aux fidèles de Saint-Denis, des fidèles kimbangistes de Paris, Saint-Denis, pour acheter la radio. Et nous étions les premiers à être formés comme techniciens, comme informaticiens, pour diriger, pour faire marcher la radio. La radio est arrivée parce que la première radio était ravie par les autres frères, comme on connaît l'histoire, par les autres enfants, qui étaient déjà la radio qui combattait l'église, la radio qui combattait les chefs spirituels.
Voilà, c'est comme ça que nous avons évolué sous la houlette du département avec révérend Tukemboso Titoasilwa Emmanuel comme représentant légal deuxième suppléant, révérend Kalonzo comme directeur national, les révérends Mayona, Tamuzawonso, les révérends Munyanga et nous autres. Et je peux me limiter là. Nous sommes allés, en 2003, on a inauguré la radio, on a évolué. Il ne faut pas oublier que quand la radio était inaugurée, il y avait un fidèle Kimbangis qui a voulu quand même connaître la télévision, Papa Fissiko. Il est allé acheter un émetteur de la télé, mais qui n'était pas de grande capacité. Papa Simon a compris qu'il fallait absolument aussi acheter la télévision. Il a envoyé des émissaires en Europe pour acheter l'émetteur de la télé. Et la télé est arrivée, on a confié la mission au révérend Elebe Kapalai pour aménager les plateaux. Et c'est comme ça, en 2005, le chef spirituel a nommé officiellement le premier comité de gestion dont moi qui vous parle, je suis le directeur de la télévision. C'est moi qui ai dirigé la télévision kimbanguiste. Et mon frère Malala dirigeait la radio sous la coordination du directeur général Feu Blaise Mouya. Voilà. Donc, j'ai évolué à la Ratelki en tant que directeur de la télévision, et puis directeur de programme, directeur de production, et puis nous avons évolué. Voilà. Merci beaucoup pour cette gigantesque parcours de Papa Mambou qui, en face de moi, comprenait que Maman Fallon a en quelque sorte un coach parce que j'aime apprendre, j'aime être avec les grands pour la et puis à la hauteur, autant du parcours à Papa Mambou, je dis merci à Papa Simon qui manque un année. Parce que c'est suite peut-être à la prière que vous avez fait à mon koto, qui vous a inspiré. Voilà. À Fongoli Bachan. À Fongoli Bachan Nyonso. Et à Yeba qui paie que Maïzali Bosso. Il a fallu caca. Et Koya. Et Koyaki. Et voilà que les émissions phares, on a Réveillez-vous, on a à haute voix qui a combattu. L'église en marche. On peut dire en quelque sorte qui a défendu Papa Simon Kimba qui a gagné à cette époque-là parce que imaginez que vous n'avez pas la télé. On n'avait pas la radio. D'abord, la radio, ils ont pompé. Église, il y a centre, Papa Simon, il y a la radio, il y a la télévision. C'était ce journal-là. Donc je salue Révérend Kalonzo, Révérend Munyanga, Révérend Mayona, et moi-même et Révérend Tukemboso. Donc c'était le journal qui a combattu, qui contredisait, qui informait les fidèles de Kinshasa, de partout. Tout ce qui s'est passé sur la crise, la dissidence qui était déjà née au sein de l'église Kimbangi. C'est le Kimbangisme Info. Et quand la radio est arrivée, comprenez que nous nous sommes jetés dans la mare. Vraiment. Merci beaucoup, très chers abonnés de Nenga Makimbangu Télévision. Nous allons beaucoup à Masolo Nabiso. Kotala. Et ça qui n'a pas pensé c'est un peu motu ya mingi ya kozwa tant oyo tozui pona kolobela n'est-ce pas olobi ya kalani ba lobi pe ya sika lelo yo musala yango ba révérend Mambo atako baza suswana te kasi basali musala na bango basala ki musala na bango ndenge sengeli lelo yo pesa melingai na yo to sala yango na solo po ete na mikolo ko ya pe bana na biso to pe ba koko ba ko ya na sima bazwa pe temps ya koyamba biso ndenge lelo to ya biba Papa Mambo bato na biso maenini malekaka na tangoina. C'était une parenthèse, merci beaucoup. Le vif du sujet, mon révérend Mambo, la qualité, non, il y a révérend pasteur, tu as quoi apporter, n'est-ce pas? Et Paul, Nenge, émission Nabiso, tout le moment où la carte a rubrique dans Paul, et Paul, tu es allé sur la naissance du Christ. Boye, yami balé, oh, ngai na yo kimbongi, c'est toi, yebi, yango, kasi, bamokili, mingi kino lelo, bakoye bayangote, boye, yami balé. Pourquoi il a fallu que nous koloyesu, aïe, alisusu, nambala, yami balé, pour yali boso mokili nzima qui était. C'est fallait nécessairement qu'il y ait susu balami balami on a susu pas siti le loyo. Tout qui ina biso. Mutuna malamu, mutuna malamu. Mama Fallon. Ezala yo. Ezala ngai. Ezala bao bazo kolanda biso. Mutu abengami kimbangiste. Il faut ayeba que azali chrétien
Pona nini Tata Simon Kimbangu azali notre référence, azali chrétien. Andimaki, il a cru en Christ. Et yangwana lingomba na biso, lingomba ya nkolo Yesu na matinde mewaye siki Tata Kimbangu. Motuna na yo ezali pourquoi nkolo Yesu ayaki asuka kine wanate il fallait ayer les sous. Merci. Ce n'est pas parce que na yebi. Ce n'est pas parce que na koki. Te. Nangai na yo mututuni na bao bazolanda biso Papa Kimbangu alobaki natikele bino Biblia. Oyo nyonso bokoluka botanga yango na Biblia. Biblia ezali loba nzambe. Ezali na deux parties, Ancien Testament na Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nzambe alobaki na prophète Esaïe na Esaïe chapitre 5 verset 20 à 21 okomona ete nzambe alobi isa iloba na bango ala kemela mabe moto amemona kaka koka ala kemela mabe moto amemona kaka azali mayele. Déjà rien que par cette parole divine ils ont senga bato tous à la humble. Très bien. Donc yo moto landangai et biso toza na plateau soko tema peka bongana yebi c'est-à-dire yebi le banzambe te soko tangi na Biblia loko tozolo bela nkolo Yesu balobi na ye maître nkolo na ye musantu parce que ma falon oyebi ya na nkolo Yesu bobe ngate musantu ngape. D'ailleurs on a un titre nyonso ba pesa ki azako linga ba benga fils de l'homme likambo to vandeli soki ça ne dépend pas compréhension. Il y a le compréhension de l'Obaranzambe. Ça ne dépend pas des études faites. Ça ne dépend pas parce que nganake kula sala mabonde lipona yeba penza. Non. C'est un mystère. C'est le mystère. Le kambo tozo lobela, oyo yeli to lobela, et babenga on a le poto mystère. Makambo ya kokamwa, oyo nzambe asalaka. Pona nini? Tozo lobela nkolo Yesu azanani. Azali mobikisi, ayaki, abotamaki, ayaki wapi? Autaki wapi? Azalaki nani? Ce sont des questions tozo se poser. Boye ya mi balé nkolo Yesu. Yen nkolo Yesu azali nani? Rien que par la réponse au moutako pesa ba téléspectateur ba pesa yango kaboli biyamba yango kaboli ba catégorie ya bandimi parce que nkolo Yesu nani Biblia elobi nkolo Yesu azali mwana na nzambe azali conseiller Dieu puissant ça comment donc muto tozo lobelawa nkolo Yesu on a lobi boye. Le col bangomba enseignement za ko kesana. Pomso alobi oui, alobi bien. Pomso ko loba non, alobi bien te. Pona nini ba différentes interprétations oyo ba chrétien ba kotisi na kati na liloba nzambe. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que nkolo Yesu azali nzambe. Azali mwana na nzambe. Azali yaya na biso. Ozo komona. Ayaki ponanini. Ayaki, je vais vous donner une réponse biblique et historique. Parce que biso en tant que kimbangiste, surtout le na Bible, terme sous makambo to yebi, ba église sous ba yebi angoti. Parce que nous vivons avec Dieu. Différence ces années c'est kawan. Tozali l'enseignement au papa Simon Kimbangu. Na deuxième phase na ye papa d'engenda apesi biso et papa Simon Kimbangu kenga na zoloba ba explication mususu ko tali na Bible o comprendre te nkolo Yesu ayaki na mokili parce que tata nzambe a regrettaki tata nzambe non seulement que Adam et Ève ba bebisaki non oyebi ke abomaki mokili na mai oyebi ke à travers les trois fils ya Noé batondisi mokili. Mais malheureusement, Moutou a tikala kaka Moutou a BBC nzambe a monaki non a regretté albi pourquoi j'ai fait. Alors il faut effacer kaka
la race humaine. Voilà. Papa de Ngenda, Biso Bible même et lobby. Que Nzambe zalaki dessus. Tant que nous Nzambe, Nzamba zali moko, mais à ça, il y a 3 hypostases. Maman Falon, Ngai comme Ngai, révérend Mambo. Ça c'est mon nom. Comme Ngai Mamouana, comme Ngai Alexandre. Et ça n'a pas de comme Ngai Mambo. Ce que bien Alexandre, vous voyez, Bamso le bi Mamouana, ayebi ke Ngai. Et ça le Nzambe. Ce que le bi Dieu tout puissant. Bamso bayebi oui c'est le Dieu. Ce que le bi Jésus. Alors le bi non, Jésus c'est un fils, il n'est pas Dieu. Ce que le bi le Saint-Esprit. Alors le bi non, le Saint-Esprit c'est le vent, c'est tout c'est moi qui non. Donc c'est ça la grande différence. Nzambe azali moko mais ko sala kana ba personne misato. Ba personne wana ba bengi Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo santo. Donc difficulté wana yango esali ke nkolo Yesu tango ayaki mbala liboso bandimelaki yete. Parce que nkolo Yesu tango ayembala liboso azaki na société moko monothéiste. Ba juif ba yebaka Nzamba za moko, Dieu tout puissant. Alors tango ya yo avec un fils de Dieu. Ba yebike maman na ye azali Maria, tata Joseph. Comment il peut se dire qu'il est fils de Dieu? Donc il y a eu tous yango nkolo sa lobby, ba lobby tozo bomayo, tozo bambo mabangate parce que ozo sala ba œuvre makamo aussi. Pas ça, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez? Donc pour bango Jésus il a possédé, il est démon, a blasphémé, il ne peut pas être Dieu. Et au lobby pourquoi Aya? Mais il avait une mission. Pour Nzambe Eshuakate. Nzambe Eshuakate. Pour yeba pourquoi Jésus fallait à Aya, il faut zonga. C'est maintenant je réponds à votre question. Pourquoi Nkolo soit yi pour n'ambalami balé? Nkolo soit yi qui mbalé bosso oui. Aya qui pour qui? Aya qui pour qui? Aya qui pour na biso batu mwindu te. Tango yembalé bosso. Aya pour na biso batu mwindu te. Jésus-Christ à sa première venue. Ce que dans la Bible, je pense que maman, Jésus-Christ est venu pour sauver les beautés à Jacob. Bible, on ne parle que d'une seule famille. C'est la famille de Jacob d'Israël, ici. Littéralement, kaka Esau abotaki boye na mwabana na yesili. Mais la grande information, le message profond ya Biblia est l'histoire de bana Israël. Vous n'allez pas me contredire. Alors, ce que nkolo Yesu yi poete libota wana ezaki na elaka ekendeki bowumbu et Israël boyebi que azwaki elaka Nzambe apamboli ye azwi bénédiction ya ye na ye tango azwi bénédiction ya ye na ye soko tangi na Genèse à partir à chapitre 25 26 27 okomona ndenge nini lisolo wana ezali oyebi yango Yakobo to Israël azwaki lipamboli ya ye na ye Nzamba apambolaki ye. Mais tant que y a un aïe, alobini. Mais papa, olobaki na ye, alobia les pamboli, yako, yesao, les pamboli qui n'ont pas joué. C'est là, il faut y aller. Pourquoi? Il fallait azonga na biso par exemple abota na libota batu na ndenge toza sikoyo. Alobi li kambote le kole ya zui. Tika sala mais na suko kuna oko récupérer na yo. Oko récupérer bokonji wana. Les pamboli wana ko récupérer ngo. Yango na église kimbangisi basala to sala ka vote te. So chef spirituel basala vote te. Wana église kimbangisi te. O pasteur na linga kuma pasteur communal pasteur section to sala vote te vote ezala te. Aw nzamenda sala. Mais bana Israël bakosa. Bana Israël basala ki vote. Liboso Pilate. Pilate alobi bango na Barabas. Na nkolo Yesu na libérer nani. Et ya noyebi. Bango basali vote. Non. Libérer Barabas. Yesu oyo akufa.
makila na ye etangama na biso na bana na biso. Voilà pourquoi la grande déclaration à transfert du pouvoir. Kole Yesu alobi bon malam. Le kole uti na bango moko nzamba acté. Nzamba acté. Et nous wana c'était prédestiné. C'était prédestiné na plan nzamba. Que bokonzi na tangwa suka e kolongwa na libota wana ezonga na libota oyo ya Esau. Voilà, nkole Yesu alobi na Matthieu 21 verset 42 à 43. Bokonzi na nzambe kolongolama na libota oyo. Parce qu'il n'y a que deux nations. La Bible ne parle pas de 3 nations. La Bible parle de deux nations. Tant maman Rebecca, moi c'est Isaac. Oui. Ah bon, Isaac n'a pas. Alneli. Albin Zambe. Nazalaki ko zomukumba te. Soko yo awa osungi ngai na zomukumba. Egunyo kulakanga boye. Pona nini Nzambe? Nde Nzambe albina yeko banga te. Rebecca, vous avez 2 nations. Vous avez 2 peuples. Voilà là, le 2 peuples. Peuple à Liboso, et ça, la Bible. Bana, ya Yakobo. Bana David. Bana Israël. Alors, quand on est bangolo kola, bakomi na point wana onzamba la kaki balobi, bakufa, makila na ye etanga manabiso, allez, nkolo yesu a déclenché. Bokonje kolongola ma awa, ekena libota, mususu, libota nini? Libota esa. Pourquoi nkolo Yesu solo akufi azibokonzi aye et ba révélation yé ba révélation yé Yohane Mobatis oyebi na Apocalypse 21 na esanga Patmos Yohane na kati na prison nkolo Yesu alobi Yohane fungola miso tala likolo. Mama Falon Yohane na kati na prison batwatire ezali susute nzamba fungulie miso. Alobi ozomona nini? Azomona likolo efungwami kiti ya bokonzi ya Nzambe esali nini? Ekiti. Nzambe lole tikali pamba Nzambe akiti na bokonzi na ye. Lokola asalaka soki ma Falon na yawa les noms venez ici, les prénoms restent là-bas. Mais vous êtes là. Les noms, les postes de noms, vous venez. Okiti na nyos. Tata ye na mwana na molimo santo ye. Comme ça Nzambe aye kovanda na bato. Voilà, nkolo Yesu aye bokonza Nzambe ekiti na se. Yesu aye kobotama. Et c'était prévu quand vous bana Israël baza autant en hébreu. Chapitre 9, verset 28. Okomona, okufa ne kuluzute. Mais pour yoko bikisa bato bazelaka ye. Lelo, bato bazo zelaye. Ezali, biso nde tozana passe, biso nde tozana esclavagisme. Biso tozana kunyokoma. Biso yo lipamboli ekendaki. Ayem petazo c'est le biso lipamboli. Voilà, but ya boye ya nkolo Yesu. Alors, vous allez me dire, nkolo Yesu azongi. Qu'est-ce qui prouve que nkolo Yesu azonga ki na biso batu mwindu? Soko tuni na bao nyonso bazolanda biso. O bakendaka na poto, o bakendaka meme na Rome kuna, o bakendaka bipai na bipai na Amerique. Bayebi ke lelo Nzambe eza suni États-Unis te. Bayebi ke lelo Nzambe eza suni Europe te. Bayebi ke lelo Nzambe eza na Afrique. Basambe na solo toza na Afrique. Voilà pourquoi vers le 12e siècle savant, bayebaki que étoile oyo ba mage balandaki et quitté en Afrique. Il y a une constellation en 1910 déjà. Constellation est monani na mabele Afrique na Congo. Et voilà pourquoi à travers Nzambe tata mwana molimo santo tata yena mwana naye molimo santo à travers ye Nzambe tata azali Nzambe mwana ezali et Nzambe molimo santo azali. Donc à travers à travers Nzambe nous avons lui-même Nzambe, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils Kakanaye et Dieu le Saint-Esprit. Quand on parle de Simon Kimbangu, à travers lui il y a Jésus, à travers lui il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est comme ça que Papa Simon Kimbangu
Pour yeba makambo papa de Lungana, il faut d'abord vous poser la question, qui est papa de Lungana? Donc maman koye ankolo Yesu parce que tant on a kokaki volonté nzambe salemi aye peut être tonga lingomba pour être abikisa bao baza ko zelaye bao baza ko zelaye banani principalement batu muindu et les restes c'est comme nkolo Yesu soko tangi na Luc 15 okoyoko batuni nkolo Yesu oyobi kanena pasi wana ye nkolo Yesu bikisa ngala bitete abi azoche makila labi non ngana yaki pona libota na te na yaki pona libota ya Yakobo. Ça c'est Jésus. Donc il est venu pour la race. Il avait une mission d'abord pour la race, pour libota wana Yakobo, et si après pour tout le monde. C'est comme Tata Simon Kibang. Il est venu principalement pour la race noire. Et après, ndenge yo zaliao, maman au côté université au sali, aux sala. Mbongo aux sala d'abord à nani. Mutuni on se kabila ye, mais principalement la famille na yo. Donc oye ankolo Yesu d'abord pour na libota na ye. Et libota na ye biso batu muindo. Parce que tozalaki na buumbu. Pe tozana na buumbu. Et buumbu na biso oyebi papa dengena za koloba esilaki. Depuis kaka tata sema kimbango ye. Oza komona. Donc na koyebi so mama confusion ezali eza makasi. Les Camboyo soko tali na bana Israël pour muto comprendre. Mama fani so mona batu bazobunda. So mona muto akangeli kofi acheboy. Le kofi avait zo makasi ezonga kasima. Soko salibo ya zongi sima nde beti. Donc o nyos nazo limbola pour batu ba comprendre le kamba papa de Lungana. Pour ba comprendre pourquoi to bakimbangisa balobi ke papa de Lungana zankolo Yesu. Donc soko tanano enga yaki libosote. Pour comprendre répéter ndenga yesiko. Ozomon. Nzambe, Dieu se révèle tout en se cachant. Atie bango confusion. Les enfants d'Israël, ils avaient 3 promesses. Ils attendaient 3 promesses. Ezala ki promesse les bosso, bozong ya Elia. O ya mataki likolo. Deuxième parce que ezala ki ndenga ke ndenga kozonga. Promesse mi balé bobo koye ya nkolo Yesu. Messie, les sauveurs. Koye ya misato, koye ya prophète. Alors, yangwa no moni tango Jean aye. Ezalaki ye Elia. Et là, c'est la notion de l'incarnation. Tilelo, batming bazoloba. Est-ce que on a simoki bangwaza pendant incarnation est-ce que simoki bangu kengani? Est-ce que ye wana pendant le puta? Donc ba yebi notion incarnation te. Dieu s'incarne depuis toujours. Nzambe. Tango alobi, faisons l'homme à notre image. Il fait allusion à qui? Il fait allusion au Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tango alobi, descendons, confondons leurs langues. Na tour de Babel. Donc, Nzambe a cela toujours na hypostase bangomi satwana entre en parfaite harmonie. Nzambe agisaka na bangomi satwana. Yangon moni à la fin ya mission na yenkolo Yesu alobi bino ba yekoli bo kende mokilimo bimbo bote le loboyo ba oyo ba kondimela bo baptiser bango na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo bazali inséparable. Bazali inséparable. Voilà pour vous dire que koye ya Elia batu ba yeba ki angote. Les gens croient que retour ya Jésus-Christ ba komona na mapata. Non, eza bongote. Mama, wana eza kozanga koyeba nzambe te, eza kozanga kososola maloba na nzambe te. Liloba nzambe lobi Elia ndenga mati ndenga kozonga. Est-ce que ki ndenge wana? Elia azongi Jean-Baptiste. Mais ba yebi na bangote. Mais sikaboye ye Yohani oyo. Batuni ye na ba pharisien na ba juif. Mais yo Yohani, eza yo de Elia moto tozozela. Alvi ngana za Elia te. Ezali yo Messia. Azali ngana za Messia te. Soko tangi makambo yo livre de Jean. Épître de Jean chapitre 1er verset 19 à 25. Okomona ba prophétie misatu oyo bana Israël bazalaki kozela. Moto aye ko limbula bango eza nkolo Yesu. Nkolo Yesu.
batuni alobi est-ce que alobi oh mais bozolo ba makambo ya Jean Baptiste ya Elia sa zonga bozala ki na ye bozako yeba te ba ye kulinde ba yeko comprendre donc Elia oh tout ça ko zela ndeza ki Jean Baptiste. Donc ça c'est déjà la notion oh yeteli ya komi bongola ya kobotama aye mais alate longe mususu mais nakati na ye eza misala ya Elia ezali bunzambe ya Elia oza komona. Alors nkolo Yesu prophétie nkolo Yesu pesemi na Esaïe nzambe akokita akoyo kobotama sini bokoyebele ye vierge akobotama mwasi ya boboto ya kimia ya bopeto akobota mwana bakopesa ekombo Emmanuel ye akozala conseiller na bino akozala nzambe Dieu puissant. Au moni les gens se sont figés, les gens se sont figés na promesse wana ya Esaïe. En tout cas Messie akobota mela biso sauveur bana Israël bazoko zela soka botemi akobota na kombo Emmanuel si ne pezali. Mais Marie ye moko tango banjelu balobi na ye sepelo zali mwasi ya kitoko nzamba albi na mwasi lukumu na ndenge nini alobi okobota mwana alobi ndokobota ndenge nini ngana yebi mobilité nazana fiancé mais mon fiancé na ngai nanu to couple na ete ya alobi okozwa okobota okozwezemi ya molimo mo santo. Voilà. Donc Jésus na kobota manayi ya mibale abotemi na ngui molimo santo, il est le fils du Saint-Esprit. C'est comme ça que tant qu'on fait effectivement et salemeli et bongo mobile na ye yango wana mama na mosala otozo sala il faut la discrétion. Il faut que ça na mari alinga ka sambu ça été yango wana lelo mutakoko loba naza chrétien anga naza mo Kristo mais tala ndinga zoke ko sambu sabato tala ndenge ndoko ko tia matongi ba montage oza mondimité oza pasteur te tala Joseph parce que azaki na bolingo yo za na fiancé bazemisi na mutu mususu mais kasi ko panze sangu andumba atala kuna boye mais Joseph alobite na lingaki ye mata BBC na ko panze sangu te azui décision motema na kotika ye nzambe amoni ke Joseph allez atinda angelu ken ko yebisa na Joseph andima ze mwana za na ya molimo santo mwana kobota apesa kombo Jésus. Le même message est à Marie, le même message est à Joseph. C'est pour dire, maman Fallon, maman, c'est écrit à Bana, d'abord les maman. Maman Marie a yebaki, avant même Joseph, que moi on a memi, azali nzambe. Et en plus, papa a yebali sous. Les deux parents, ba yebaki, que moi nous autoboté à Zamout et Mukilo était. Voilà pourquoi, na fête à Cana, maman Marie va instruire na servante au Bazalakiwan. Tala, ma sangesili, oh, nous sommes parce que lui connaissait la personnalité spirituelle à Jésus. Et oye baka mama ta mususulite wana sukuna no yoka ngote Jésus asambelete pour mai et bon on est comme mama sang et comme vine asambelete mais miracle on est seulement pour l'obéissance la soumission. Voilà. Ba sali wana bazala ki soumis ou bien soumise bakei masanga aboke yo yebo yolobi na ke kolobisa révérend mambo soko ye pa nangana yebisi bon mama ngana naza fatigué kendeka ke pa révérend Makamba okobete mabakute ngana bongisaki na ye ya yoti nanga kuna. C'est comme ça que soumission à bato wana bato saki oyo mama Maria lobaki bakei batoki mai baye nango soki pesa leke nkolo yeso tomboli maboko bia bondeli bato bakoko zala kamena na mwako ndima que le coup la bondeli peut-être miracle ko salam mais baye kaka par exemple na ba récipient na ba bidon na bango balaba commencer à servir. Mais quelle grande foi, quelle soumission. Yangwana biso papa d'engenda atei biso kimbangis soumission aveugle nzamba lobi bolandanga aveuglement o nazo yebse bino yango wana nde parce que yenda yebi secret. Voilà pourquoi maman nkolo yesu aye
parce que ezalaki elaka ya Isaka na mwana na ye Esau ata lelo ko servir ye ata lelo ko nyoko maya ko zala na bomengo me kuna na suka ekoya nkolo Yesu alongole bokonzi na ye aye yango epai na biso batu mwindo. Je vous dis ceci maman, kobota ma papa de Lungana oyebi Gombe Matadi oyebi Gombe Lutete, les missionnaires protestants, les missionnaires en 1884 ezalaki nazarte bakenda ba missionnaire protestant batonga mission ya Gombe Matadi. Ezalaki l'église catholique ezalaki facilité ezalaki nazarte batonga Gombe Matadi. Gombe Lutete chez les protestants ce n'était pas facile parce qu'ils avaient suivi. C'est comme ça au moni bakeko ça la découverte ya papa Simon Kimbangu bayeba ke bokonzi na Nzambe ye eseki papa de Lungana mama Falon azali mwana mibale na bunzoto ya papa Simon Kimbangu mpo yeba ye il faut yeba d'abord tata na yazanan tata na ye c'est Dieu le Saint-Esprit kobote manaye abote mindenge nini papa d'Engenda nous étions au centre d'accueil publiquement papa d'Engenda pose la question bakoko bambuta besengombe bozaliawa oya mona esika mama mwila bota ngai bota papa ke solokele papa de Lungana aya loba tokita kiko kita oyoki mama Falon alobi esika wana tokita même ba matite bota kate papa de Lungana azali Messia papa de Lungana banzembo déjà en 1900 lobaki ayoki yo bandi émission na nzembo na sepele na tonalité na yo za mélodie ngai na pasuko yemba te banzembo yemba na église Kimbangisi. Vous savez nkolo Yesu tango a confié mission encore basali passation ya mosala na papa Simon Kimbangu apesa kiye ba outil entre autres non seulement voilà bâton prophétique mais apesa kiye ba nzembo oyebi que église Kimbangisi la journée internationale de chant Kimbangisi oyebi que église Kimbangisi et lo que kabla ki tata Simon Kimbangu na ba protestant c'est les chants et zali le 18 mai tango tata Jean Mokoko azui nzembo ya leso tango baboyi côté que tata Simon Kimbangu buku ya nzembo c'est comme ça tata Simon Kimbangu mawesali akei kobondela albi nkolo tala batu oyo esiko inaza kosala baboyi papa ntamu tosilwa aite yibiso albi nkolo mungongo nkolo yese bimi eyokati albi Simon Kimbangu banda lelo rupture yo na bango c'est depuis le 18 mai 1921. Mais révérend Mambo, merci vraiment parce que toza kendina biso en profondeur makasi na maema sur liko bimisawa. Mais amotuna pe ya motuye alaki ya koyeba pe tokoyoka wa okoloba okopesa n'est-ce pas que ça la parallélisme mais oyo zebo kena biso ma oyo la beaucoup ya tata Nzambe likamokana na bomoi pe mayo mako le kanibanda que mwana oto bengi nkolo Yesu akoyi kotinda tata na ye mosala po to ka penze me kuliko ikolo bakana biso ete mono iseria isue kwa Yesu kwa me ya tuma ba pesa réponse ka se pesa mina nzembo wana kaka na nzembo wana pesa question et pesa réponse. C'est-à-dire, est-ce que l'Église de Jésus-Christ, personne envoyée, est-ce que Tata va continuer na moana? Merci beaucoup maman. C'est-à-dire, na yebisi yoke, nkolo Yesu na Tata Simon Kimbangu. Parce que c'est moko. Confusion de salama wana pona biso batu. Est-ce que Tata Simon Kimbangu azali likolo ya nkolo Yesu be nkolo Yesu azali likolo tata Simon Kimbangu eloko te tata Simon Kimbangu azali likolo ya nkolo Yesu te nkolo Yesu azali likolo tata Simon Kimbangu te bazali mutu moko mende ils opèrent en harmonie tala tata nkolo Yesu abotemi alobi tata nanga mutu atindi ngai nyonso nazoloba ezali tata baye koloba tuni mais depuis tout ce temps tozana yo loba kaka tata koko lakisa biso tata na yote
Nkolo Yesu alobi o kala kalo naza na bino kasi wa moninga ya moni tata wa moninga na moni tata tata moni sami na kati na ngai oza komona Nkolo Yesu asali eloko moko te sans a épinglé que wuti na tata na ye c'est l'harmonie c'est que Nkolo Yesu monsieur esili il est Dieu c'est que étape mususu ya kombo mususu il faut ça là pour qu'il y ait l'harmonie celui-là il ne peut que parler. Hein? Il y a deuxième hypostase. Nkolo Yesu alobi, papa c'est moi qui m'a alobi, nyonso nazo ko sala yango wana. Mibeko bozwa ki wana, mibeko zomi na 613 wana. Yango na ngana ndene ko kokisa. Na longole lokote. Donc Nkolo Yesu alobi, na longole pe lokote o tata alobaki. Et papa c'est moi ye alobi, na longole lokote oyo. Donc ils se font confiance. Il se fait respecter. Pour preuve, imaginez déclaration Nkolo Yesu. Mama Fallon, Nkolo Yesu alobi, okoko finga tata wa ngai. Okolimbi sama. Okoko finga ngai Yesu, okolimbi sama. Mais oya ko finga Molimo Santo. Okolimbi sama te. Quelle valeur, telle valeur a pesina Molimo Santo. Tata na ye. C'est-à-dire que bazali bazo retourner kaka boye. Ah. Donc, na mutuna otuninga wana lingomba ezali ya Nkolo Yesu. Po Nkolo Yesu yende mwana oyo azwaki mission ya ko kufila batu na ekuluzu ya ko bikisa batu. Siko ibutango lole tekele vide tango baye. Kasi ye fazo mission yende azana mission ya ko kanga Satan. Et c'est lui. Papa c'est moi qui mbango ngana Molimo Santo. Aloba nini? Ya ko sambisa te. Nana ko sambisa? Nkolo Yesu. Parce que il y a des missions, mission en des missions, il y a des missions pour maman, na yebite limbi sangai, soki na tie chapitre ngo wapi. Quelque part dans Luc chapitre 10 verset 18. Docteur Luc alobi tang manama solo oyo ayoka kina bayekuli na ayoka kina mama Maria. Balobi Nkolo Yesu alobi azalaka komona tango Satan babwaki ye na se. Nkolo Yesu azalaka komona ndenge Satan babengani kuna na armée na ye babwaki ye na se. Alors il était qui en ce moment-là? Nkolo Yesu. Tango babwaka Satan na se. Yebeke Satan babwaka ya avant mutu asalema. Satan abwaka avant la création de l'homme. Et qui était Jésus en ce moment-là? C'est lui Dieu. Parce qu'il opère en trois hypostases, en trois personnes, en trois noms. Donc, Mama Fallon, Bible eza ko lakisa biso makambo ebele, ba chapitre eza ebele eza ko talisa ke boyokan baza mi balete. Nkolo Yesu yende mutu apesemele mukumba ya koyoko bikisa bato. Ya kozongisa bokonje sike utaki. Moni ba mindele sikoyo. Oyoko papa Simon, le kambo ya papa dialongo na za ko lobo ezaki na gauche, ke wapi na droite, ezaki na droite et ke na gauche. Bokonjo ba yiba ki pouvoir wana ye papa Simon kimbango nganga na lobi na biso alobi bokonji ya Yakobo esali nini esili bokonji Esau ebandi nde biso batu mwindu sikoyo. Permettez na kobosana. Omoni président Félix, hein, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est sous l'impulsion du Saint-Esprit. À ça le Cambo, à ça le 6 avril. Aux hommes d'impulsion nango, eza yete. Tala Afrique ndenge eza koningana, ndenge eza kozwa conscience. Ba africain, ba lobi journée de combat spirituel et de la conscience africaine. C'est-à-dire na tango yo Afrique a sa sosoli, même ba mindele c'est ba sosoli. Je lui même na WhatsApp mundele mo kazoloba biso ba africain, biso ba européen sili to kende ko luka mikole ko ye mo sala na Afrique. Toko sala pe batu mwindu. Donc les Camboyo papa de Longa na ayako kokisenda yango wana. Merci beaucoup révérend Mambo. Kaka na kati na mokanda na nzambe tokotika la wana pamba te to ali kolobela solo bongo papa de Longa na kiangani Salomo oyo ayei na mbale mibale pona ngai na yo. Mbuta. Est-ce que ezali na ba passage biblique
verset na kati ya mokanda na nzambe oyo ezali kolobela réellement ete papa de Lunga na yende Christ oyo ezongeli biso na mbala ya mibale. Merci maman Falon. Na wuti kolimbolango mais peut-être aussi l'attention té. Ce qu'il y a, écoutez. Passage biblique. Mais justement c'est la question. Voilà. C'est Esaïe code. Quand Jésus-Christ était né pour la première fois, le nom de Jésus-Christ comme Christ, c'est un nom commun, hein? Mais en tant que Messie, et c'est là qu'il était. Il y a un nom qui est Kotaki. Bango bazako zele Emmanuel. Bango bazako zele Christ ako kitaboy. Il y a deux choses. Un, où est tout ça qui est juif. Ils étaient Christ est né dans une société monothéiste. Donc bazake baye bakiteke nzambe azana ba personne mesat asala ba komisat pona bango nzambe kaza moko. Voilà. Mais ezala qui déjà dans la Bible nzambe mais lakisa qui déjà que na sala kanga moko te. Descendons, faisons l'homme. C'est le pluriel. Descendons, confondons leurs langues. C'est le sokotangi pe na Genèse na 18 tango baye koke kutumba Sodome na Gomorrhe Abraham amoni nzambe na batu misatu. Donc batambola ka ba misatu. C'est-à-dire que kombo ya papa dia lungana hein ezali na la Bible mais okoye bate ba komba dia lungana te. OK. Ozomona la dernière soupir hein maman nkolo Yesu tout est accompli nkolo Yesu alobi nyonso ekokisami na kikongo bakoloba nini dia lungana c'est-à-dire Christ a annoncé. Mais pour découvrir encore yebate. Et puis nkolo Yesu balobi tangu ya koye na mbala oyo ya mibale. Akozo kumbo ya sika. Akoye na kumbo na te. Dieu c'était un Dieu mystère. Apocalypse c'est côté na 3. Na episode Apocalypse 21 du premier au 3e ou au 5e verset, on comprend que l'eau est vide. L'eau est yango tozo vivre. Nzambe aye azana kati na bato. Mais ce qu'on dit dans chapitre 3, verset 11 na 12, c'est écrit noir sur blanc. Nkolo Yesu akoya na Yerusalem ya sika. Na kati na Yerusalem ya sika, akozana na kombo ya sika. Olaninga mama Falon. Kombo ya sika. Ezali. Tala, mama Falon. Si. N'est-ce pas que quand vous êtes allé à la commune, on vous a dit que désormais votre nom change, n'est-ce pas? Exactement. Le nom de votre mari précède le nom, votre nom familial. Madame telle, madame telle. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais pour nous, la Bible est très explicite. Tango nkolo Yesu akoya na kombo ya sika. Bible est claire. On ne peut pas contredire ça. Tango akoya na kombo ya Jésus Christ te. D'abord Christ wana. Vous savez français otozolo minoko yo. C'est là où je salue le président Mobutu. Recours à l'authenticité. Tozo on a bukoko. Yango papa si mwazolo, tozo on a bukoko. Oyebe kita mtolo baka Seigneur Seigneur. To kansaka Seigneur ke linkolo banzambe. Non. Non. Même temps tu as Christ, tu as non, il y a longtemps dans Christ était. Pour moi, on est là, il y a qui Congo tes alingalate. Seigneur, mon nengo bengi ngai tango yao. Ah, mbuta mambo. Ah, mbuta. C'est ce que signifie Seigneur. OK. Seigneur est nzambete. Seigneur est linkolo bana ndoko na mboka na biso mbuta. Elinkolo ba musée. C'est ce que signifie Seigneur. Christ, hein? Et linkolo ba mopakolami. Muto nzamba wendre. O nzamba zi molimo na ye akoti na ye de Christ. Yende bana Israël bazako zela mobikisi muto nzamba akota na ye peta ko bikisa bango na buumbu. Papa dia longa na de Christ. Papa dia longa na Christ. Batu bazotala bo mutu, bazotala nzoto oyo. O ezana kati na ye. Il est loin de Dieu. De bonzambe de Christ wa yangwana. Donc eloko ndezo sala bango passe na yangwana. Au moment président Félix, tant que ça là que Kakaboy, bah ça comme président, mais tant que investir y est tout comme tu peux bien président. Yo dengo za awa, dengo le autre za na premier ministre.
Ma fallu nous nommer ministre information. Comment changer? Et comme excellence ma ministre. Vraiment. Donc par rapport à la fonction que jouer et c'est comment fonction. Ça nzamba oindre. Donc comme papa de Lungana et ça la Bible. Mais ça le code. C'est Christ qui a prononcé. Tout est accompli. Donc nzambe nyonso to yokana ke kokusami. C'est dia Lungana. Et na kaka Yesu wana alobi na Jean na Apocalypse 3. Likolo ya sika, mabele ya sike leki, likolo ya kale leki, mabele ya kale leki ya sike ye nzamba yekuvanda na bato. Na Yerusalemu ya sika, tukozoba kombo ya sika. Yahweh, na tangu bayebila ke Yahweh, mesiko yokomo na ye kimbangu. Bato bayebite, kimbangu c'est Dieu, maman. Zane sengo, musale ozo sala, zane sengo. Je vous donne un autre témoignage. Papa Mambu, yango pe na linga kina kenena le terme parce que tous allez kolobe la Christ et vous avez vécu aux côtés de Christ lui-même, papa Dialungana, oui. Oui. Salomon. Est-ce que na ndenge fanda kinaye otikala kiko soto pe eloko bilembo nini o yo pendant vivant ya papa parce que banzambe bakufaka te kasi na bonzoto tango boala kina papa dia Lungana kiangani Salomon nini o yo mona ki olelo papa mama ko ta sa biso ete solo Christo to ali ko kembela lelo yo et ben nzambe a se révélaka na tango oyo et quand qui s'est mis par matin, tout ça qui n'a pas su qu'on fêtait, n'a pas mon kilinding et mon go. Voilà. Kasi un bon matin, il est mon quoi télémi à gangi, no way. Te, wana bino ba journaliste ba lek na biso bana na biso bino de boye bi pantan papa de Lungana gangi te. E bandi wana te? E bandi wapi? E bandi depuis 1921. Polé. Depuis 1921 et yebena kike à travers tata simugumbango tata simuguma za molimo centre banzembo yemba ma ke nzambe ndakiti. Na kati na ye tata mwana molimo centre. Qui était papa de Lungana qui a gagné Salomon inde? Azin kulu Yesu, oui. Ba ye bana ki maman. Tala, ye bana bien avant même 1921. Tala, tant papa de Lungana a botemi avant même à botema. Les témoins de Jéhovah, ils savaient déjà que le Christ est descendu. Ba comment on a ba livre on a botanga kwa. Tala, papa de Lungana pour na biso africain. Nzambe tango botemi. Ayeli biso cadeau, nzoko yo kaka te éléphant. Nanzundu. Le 25 mai 1916, Baboma, au moni contre nyonso ya Nkamba. Balia éléphant. Oyo, Baboma ka Nanzundu. Fête munene salama ko na bunzoto na mulimo te fête na bunzoto. Kende kate musunilia et si la kate plus d'une semaine. Et pour la répéter. Et pour la rater. Et moi, pour l'image, on a ezana babande. Tant papa Simo Kimbangu Kiangana Benga Kingaina Kenoko Sala les tours les 18 villages en Kamba. Je suis arrivé avec les jeunes de Kinjungilila. Je suis arrivé en ce lieu. J'ai filmé maman. Ma nzokowana ma banga wetik ba misuni etikala e botama e koma ma banga. Ma banga wana de différentes dimensions. Musuya minene, musuya mike. Donc nzoko yangoyo. Les signes de naissance à papa de Lungana. Et Yesu azali banga. Papa de Lungana. Imaginez à l'âge de 5 ans. Papa Simon Bakangiye. Mondele wana qui était commis à leur surveillance dans Kam. Bakangele bango na mwanda pendant 6 mois. Mondele akeye po bakufa kuna article ko pesa ordre. Mwilo na bana na yoyo mi bale oyo soki bakufi ale botumbe kaka ndako wana bazika makambo esila. L'enfant de 5 ans, l'enfant de 3 ans. Papa d'Engene na papa de Lungana. Na maman na bango enfermé dans ça et l'eau a pendant 6 mois. Yoko bika. 6 mois après Mundela ye soloté nini te ba funguli boye maman mo en bonne santé na bana na ye. Ba melsa bango ba créoline ba kufati. Papa de Lungana, c'est lui le Christ. C'est lui le chef. Yango ba ko benga mfumambanza. C'est lui le chef de Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem. C'est lui. Banzembwe loba mama. Banzembwe teya. Oyebi tout au départ. Yangona chaque chose a son temps. Banzembwe mingi zako peksama. Ndenge nkolo Yesu asalaki. Tango atuni ba yekoli. Batu bazolo banaza boye bino boza ba yekoli. Bino pona bino ngana za nani.
Pierre alobi yo zali Messia mwana na nza ah okeba na bino banda lelo bolo bango na batu te. Maman les Camboyo nos ancêtres ils avaient des consignes à respecter. Au monde d'ailleurs ndenge tozo bunda na lelo po batu bandima qui était simplement za molimo santo po batu bandima ke papa de longa na nkolo Yesu. D'ailleurs chez nous c'est bon ça part vite et na nkolo Yesu tango yaki mbala ya liboso et c'est là que plusieurs ce qui combien de siècles 3 siècles avant ba yeko ndima ye mais biso au moins ba congolais ba africains ba bandi ko sosola le veille est déjà là muke parce que ça facilité c'était un mystère na zongeli ko yebiso mama bandeko bazolanda masolo tozo solo lawa ya Noël le 25 mai Noël dialonga na Christ ezalité parce que yo yekuli théologie mingi ezalité parce que voyager monde entier parce que yo connaît à Rome parce que Dieu se révèle à qui il veut. C'est nkolo Yesu nzambe bayebaka yete parce que yo lingi parce que ça les cool okoko tanga mama falon OK ko vana na nkamba penza d'ailleurs nengo zaboy est-ce que yo solo ta papa Simon ya les put tanga musu kutunano te mais azoke no kutana ba tali banda ozomona ba wana bazo nzamba mila kisaka kaka na moto wa mo ya ko yepa na ote pa yebi ke uza deja mwana naye ake no kutana ngana bato bazo chetembe ozokomona donc nzambe mila kisaka kaka nkolo Yesu bato ba yeba ki était lelo c'est lui qui a fait que le christianisme vanda Paul mais quand Paul a commis plus que les apôtres vous voyez que c'est un grand théologien mais article ko yeba te que Messie est wana Christ il est pour chasser il a tué les chrétiens il était même en voie pour akende ko boma na Damasco akende ko boma mais na nzela nkolo Yesu atindeli nguya yo bato zo persécuté c'est ngai nkolo Yesu allez maintenant je t'ai investi d'une mission tu vas proclamer la bonne nouvelle. Alléluia, alebi ngai mutu na boma ka batu na yo bakundimila nga ndenge nini alebi okosala yango. Donc ne vous en faites pas, même batu bazo critiquer biso, même batu bazo loba bo bazo loba sala mukili na ye. Mukilo yo ezali ya dialungana. Les gens ne connaissent pas ce que c'est Papa de Lungana et à Salinine et surtout les Kinois qui nous suivent en ce moment. Je vous dis Papa de Lungana il a en tout cas papa wana surtout comme le 25 mai bakinois boye ko kumisa papa wana nkolo vous savez que ce que papa de Lungana te ndete zo indépendance te batata wana na changement régime Mobutu akende Kabila Laurent Désiré Kabila ya biso kanseka ke papa dienge na nem tabimsaki mbongo après si mettre croquer nous rappelle Jésus Christ pas kota ki likambo na yebisi yo ke basaka le boyokani. OK. Donc esali leki yango esali kulutu nyonso bakosala ye pako papa dienge ndazaka okende voyage te soka kena nkamba te ozoyoka donc ngenda zoko yoka okena na Gombe ozoloba likambo papa de ngena na monkoto azoko yoka ozoloba likambo na monkoto papa de Lungana ils sont inséparables maman likambo nazo yebisa yo eza fier ko yeba likambo tata Simon Kimbao ko mona ndenge yo zwi likambo yo ino ba mama ozali na mapamboli mingi ozali na lipamboli lobi tango batu lokolo balinga ka bozwi ya mukili tango ba komona komi na bozwi po 3 quarts ko yoko okufuta mamusalo yo nzambe akozala na nyongo na mutute vraiment papa tango bakomona yo komi ko tambula na papa mambo vient d'être inspiré mais ne vous a mo kilita mama falo pambola ma te mama ako boso la keto kitaka bambulungu te tango kozala ko tango kosala chaîne alobi parce que to kokena mukili mobimba ozana noawa ozo sala stage okena mikili pona koteya likambo maman c'est une promesse ferme ya nzambe na biso. C'est-à-dire que papa de Lungana azalaki na likambo yo bayokana na tata na ye akoki ko bimankamba te plusieurs jours pamba te yenda bombi likambo yo yende mokonza Yerusalem tango na zaki na ratelki na yamba un archevêque un responsable d'un groupe de prière ayo yebisa ngai papa mambo vraiment na lingaka yo parce que j'étais en difficulté. Je n'ai pas eu de solution. Je n'ai pas eu de solution.
mais kaka na kolandaka yo tango zoloba bonde na koma tata mape molimo santo bonde na koma simukamba molimo santo parce que na suki soki mutu asuki azaka so na choix te alobi tango na bondeli bongo na zui nazalaki na nkamba namoni un Brazzavillois papa soki aza bombo ye akoko yeba ayebisi ngai papa nous avons amené en Kamba un fou, un détraqué, na kati ya libota. Toye na mwana azoko bunda liboma. To meme na Kamba, ba meme na Kamba. Papa de lungana. Ba kangi ba singa. Papa na mama baleli papa tala mwana baby. Toye bita zwi kisi ba loki nini. Papa de Lungana que vous connaissez si vous l'avez connu. Papa de Lungana talié. Alobi na ye talayi su wavuka. Papa de Lungana lobi na liboma talaye su obika. Na lingala. Talayi su wavuka. Mwana wana liboma na tango asalika kaboye malade pe si. Mutu. Milimu nyose sili makamu nyose sili kobika. Papa de Lungana a fait beaucoup de miracles. Même la Belgique le lui reconnaît. Vous voyez qu'il y a même médaille à couronne. Il y a une couronne en Bandangou. Tala, Congolais, Kinois, même les scientifiques mingi, ils pénétrer makambo ya kimbangisme. Papa de Lungana. Papa de Lungana. Chauffeur naye, comme on est papa Panther, naye bité soka longwa. Le directeur national de transport, général, chauffeur à papa de Lungana. Tango ba Rwandais, ba koti na Congo central. Bazako ya. Papa de Lungana tindiye, zwa jeep kende na kamba. Mais papa kuna arabi kende. C'est un témoignage que je garde. Ce que aza vivant, maman Luka ye période ende yangoy. L'ancien chauffeur de papa de Lungana, comme on est papa Panther. Ale ki Kazangulu. Ale ba brake ye minduki. Yo ke wapi? Ale kita. Akiti. Ale kota na zamba. Yo ke wapi? Ba kote na zamba. Ale tanda maboko. Foto bomo sikoyo. Ba Rwandais. Hakusa nini devant les rebelles. Aleli papa de Lungana nkolo Yesu. Awo tinda kinga itala sika na komi. Tango alobi boye. Amona papa di Lungana bimi liboso na ye. Mais basoda bazo monate. Basoda basilisi chargeur. Masasi nyonso ezoko zo papa de Lungana mutu atelema ke boye ye ezo ete. Ba tiki minduki ba kimi. Papa Panther, le chauffeur il est encore vivant. Yangwana mama papa di Lungana azali nkolo Yesu. Soko ndimi ndo biki. Soko ndimi te. Problème ezalite. Yo luka Yesu oyo zozela. Oyo akoyena kombo ya Yesu. Mais Yesu asa ya. Ayena kombo ya Jésus te. Ayena kombo ya dia Lungana kianga ni Salomon. Effectivement mama Salon, mama Falon limbisa sango ezo panza. Avant papa dia Lungana. Tangwana nanto kabone na bato mokoto te. Le 8 juillet 2001. Papa de Lungana lobi bo panza na mukili mobimba. Kenga yo dia Lungana. Oh yes. Malobe pesama. Mais l'église Kimbangi c'est bien avant pour Nezonga. En 1999. Il y a eu l'assemblée générale. 1999 en décembre. Bambuta lingomba bavanda. Moi j'ai ces documents. Bambuta lingomba bavanda le bito koko bomba le kambo souté. Papa de Lungana effectivement c'est lui Christ. Et tout qu'on fêtait le sous le 25 décembre. Ndenge papa de ngenda yebisa kibiso. Il faut officialiser. C'était officialisé en 1999. Il y a un document qui existe. Une décision de l'Assemblée générale d'Inkamba. Que fête yabiso bakembangis fini makambo ya kulanda kabilanda landa ezalité. Parce que papa de ngenda afungula kibiso. Alobi fête wana ezana na Bible. Date le 25 mai. Ezana na Bible. Botanga makomi ya Bible ezali. Et puis boko yeba boko mona ke 5 mutu wangu pe boko yeba. Alors mais kobanga nde
Bonzoto, Bamboute Mingel Ngomba, moi qui vous parle. 1999. Batu bazo banga banga. Papa de Longa na bandi déjà yemoko komi bim. Komi lobela. To komi le 25 mai 2000, l'an 2000. Papa de Longa na lebi Noël. Rien. Lingomba ezana na kilo. La lingombo yo. Nzamba alokoti biloko pamba poete ayok sabata mayele soni. Mutakosa yote mama. Oyebi na 2001. 4 mois avant Papa de Longa Tika Biso. Nous sommes en avril. Faites le 6 avril. Faites le 6 avril. Leki. Papa de Longa a constaté que Lingomba Penza. Pas de Longa a appelé la presse. En 2001, na bossa date le 13 avril. À l'obé. Bokende bossa kula na mokili mobimba ke ngai de lungana ngai de yeso bangu bazelaka. C'est-à-dire que en dehors de banzembo, en dehors de vision et monana, en dehors ya acte de puissance wa sala, mais ye moko na mawana ye nzambe alobi bossa kula ndenga yoyo yangwana 4 mois après Papa de Lungana akena ye. C'est pour vous dire que les Cambo et les Cambo la sonité. Tant qu'il y a qui les bossons le maquiboy. Oh, yo que la sonne, n'a pas que les sons les bossons tatanangai. Donc les Camboyo, moi que vous voyez là, na presqui, la presqui à l'époque réunie, n'a to carbonité. Toi non ça que les Camboyo. En 2001, je regrette de le dire, maman. Les Camboyens, ndengo na yo ki nanzemo na yo. Mingi bakubundisa yo. Pourquoi ozo sala boy, ozo laksa nini? Pourquoi lobi boy? Vendez zalaka bongo. Moi j'ai sillonné avec mon micro. Est-ce que Papa de Longa na sola zankolo yes? Ma pasteur bazo kima, les pasteurs qui mbangis. Il fouillait pour témoigner de ça. Le 25, tel ndenge de l'ampleur. Ndenge en pleurs. Moutinyon soit lobela. Mais les gens fouillaient. Les gens ne voulaient pas. À la Bible les athées. Moi que le belango les athées. Les révélations divines. Merci beaucoup, révérend Mambou Alexandre. Tu as qui bine dans mon colombe lelo pona quoi apporter n'est-ce pas lumière polée sur la naissance du Christ qui est Papa Dialungana Kiangani Salomo. Révérend, tous ceux qui n'ont pas de saluer marche arrière na matali carrière na bino pambatea to komi na suka to ni to kambona na biso po to ki déjà komi lengele po fête à Noël ngeza ka esengo après ko tambola po ko nya il faut ko lia nzambe peso ka bongisi na yepe faut ko latela nkolo elamba esika ekitoko lokola menga makimbangu a ko souhaiter chaque année joyeux anniversaire na tata de Lungana Kiangani Salomo donc mention na pour la ko bongisa yango pambate mikolo itikali su mingi te. Na biso botote kota sala biso à l'époque bosile ko sala bongo directeur il y a publication directeur il y a programme tel qui li bayi internaute qui ne sengwa ko kolanda bino oyo biso particulièrement ngai maman Fanon à l'époque toi Kimi qui est tu m'as ko saluer peut-être travail titan oyo bosala ki ya ko accompagner tata Molimo Santo na ngonga wana oyo ezalaki qui baka côté la dissidence et pas y réveillez-vous à haute voix et ça qui pena musala na yango kasi tout d'un coup révérend Mambo avait disparu et les lots moment Falon loko la modia tata to le baka fois oui Noël oyo c'est Papa Mambo wa ko biso et je vous informe que bon message n'a pas maté to bana ko Papa Mambo à suffisance na kasa menga makimba télévision un jour parce que toi li na ba thème et belé
oyo esengeli tolobela elongo na ye toyebi ete na mikolo ezali koyawa tokokende na le 6 juin tolongo le 6 juin tokokende na papa Biangenda Kozima Joseph oyo tokokanisaka bongo bokabwani. Donc papa Mambu vu que bazalaki ba bibliothèque et puis mosala bango basali tokozwa ye sikoyo en qualité ya mosala na ye maye oyo bango basali nde bokoyamba ye bomesana na ye na kati ya menga makimbango akozala na biso en permanence. Papa Mambu lelo oyo réapparaître, qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, c'est une bonne question. D'entrée de jeu, Nazongsi, vraiment merci à sa divinité, Papa Simon Kimbangu, parce que ce que nous avons vivant l'élo, grâce à Bolingonaï, il y a une batelingaï, bombingaï. Naïbisi ok, ratelke boteme nabiso depuis 2003. Na premier comité de gestion, papa confie nga ba responsabilité. Il y a directeur de la télévision, tu as cheminé, directeur de programme, directeur de production, directeur administratif et financier. Donc j'ai pris échelon Nyonswana, animateur de grandes émissions. Bon, eza volonté ya papa. Mission oyo nazalaki nango ya kolobela lingomba, ya ko accompagner lingomba. Eza mission moko délicate. Eza na batu baza ko sepela na ngai, eza na batu baza ko sepela na ngati. Eza na bakonzi o baza ko sepela na ngai, eza bakonzi o baza ko sepela na ngati. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, Nangai, au Longwa, au Mona Souté, Nami Longolati. Comme ça, je suis allé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa en tant qu'assistant parlementaire. J'étais l'assistant parlementaire de 2016 à 2019. Donc, j'étais l'assistant parlementaire à Honorable Kassongo, que je salue en passant. Voilà. Pendant que j'étais là, une fois, j'avais amené la délégation à la députée Nekongo. J'ai dit, mais les chefs spirituels, alors je suis venu avec l'honorable président national, président de l'APK, honorable Ntingi, avec honorable Kassongo et les autres. Tant qu'il y a un centre, et pas papa Yambi Bango. Et puis, en présence de son conseil direct, Papa Zako. Tant que c'est Papa Pesbisomaï, Papa m'a encouragé. Mais en fin de compte, je pose la question. Papa, vraiment, Papa Tuninga, comment député? Papa Naza député, Nazali assistant parlementaire. Dans le Papa, Oli Misangai, Nazaki Naratelki, Kola Moussale Zaki Souté, Nawana, na côté de ma cambo ya politique, mais Papa lobi nangai, ngai moko na bomba kiyo. C'est là où j'ai eu l'apaisement que papa a bomba ngai. Pona yebisa yo. Le 6 avril, journée chômée, férié, chômé et payé. Mais c'est ngai mamu nazanango. Après les chefs spirituels et ses conseillers, je pense que moi je viens après. Pour les Kamboana, Yangoana parmi ma Kambo où ils vendent sangai. En 2011, tant que chef coutumier balobi que il faut bakonzi ya mboko yo ba pesa le 6 avril journée chômée payé mfumo bols didifima que je salue en passant. Nga nazo ba image wana maloba wana na yena na télévision. Na sale lango commentaire. Analyse. Na sale analyse. Bakonzi mususu ba sepelete. Ezana programme ensemble. Donc merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à votre préoccupation. Voilà, fidèles très chers abonnés de Kimbangu Télévision, je pense que c'est par là qu'on va mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui. Au le révérend Alexandre Mambu, Oyo, Asili qu'on a apporté Bisso, n'est-ce pas, lumière, Nakatia,
il y a la naissance du Christ. Ndenge kaka yango et bongisa ma révérend biso molaya singa na biso sukiona ya mbwete to lekana ko tombe la ba joyeux Noël la ba e pense ba kolanda biso pour na mokolo malelo pe na mai auto sololi ya lelo. S'il y a quelque chose à ajouter, les caméras sont à votre entière disposition. Merci. Ya liboso na kotombela na ko remercier Nzambe na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge apesinga souffle de vie à bombenga ki na mokolo malelo. Na ko remercier yo maman pour être na monique ya solo vous me portez oyo ko luka ngai pour être na loba merci ba o balandi biso pe merci tozali batu oyo na lobi oyo mabe olimbisa Thomas Paul alobaki boye na ba Corinthiens albi toye bakandambo tosakulaka ndambo. Notre connaissance est partielle. Personne n'a la connaissance complète. Nalobi yango ke Esaïe a commis dans chapitre 5 verset 20 à 21. Maudit soit l'homme qui se voit sage, qui se voit intelligent. Pambate intelligence complète Esaïe Nzambe. Sagesse complète Esaïe Nzambe. Donc yangwana autre quoi koloba na moi lomba ngonde yangwana. Ba Congolais toye bete fête le 25 mai. Na maman fallo na koyebisa yo. Ba te belé bazoloba. Oh, le 6 avril férié, faut pas le 25 mai à la férié. Oh. C'est-à-dire voilà. Donc je vous dis franchement que Mouké Nzamba Rosunga. Sinon le Kambango c'était un mystère. Les Kambo ils allaient mystère. Ezali na mayele na yoto zozo le belango ezali Nzambe ndapesi mayele oyo. Qu'il faut faire je suis comme vous Nzambe. Je suis aussi informaticien de formation. Voilà, vous comprenez? Analyste et programmeur. Voilà. Voilà qu'aujourd'hui donc vous êtes vraiment ma collègue. Ezali bongo. Donc ezali bongo c'est comme on dit le journalisme mène à tout. Donc lelo na kosenga merci na baro balandi biso ba pesi biso tana bango po ete bayoka biso na yo moko vraiment na yebi matoni na kozongisa te o faciliter ngai na pesa réponse na bato balukaka ngai donc Nzamba pambola yo akansila yo ko pesa honneur na mama na yebi ko kosuka wate elobeke moyibi wana epa nkolo Yesu tango kozana bakonzi na yo kobosa papa je vais vous dire parce que aujourd'hui je suis kana bokonzi likolo pe ko pesa maboko na tata Simon Kimbangu Kiangani ko lakisa misala na ena mokili mobimba elingi koloba ete esika nyonso mosala ya papa o esengeli ezali kolobela komba tata Kimbangu ezali ko pesa biso nzela ya kotalisa misala ya tata Simon Kimbangu Kiangani na mokili mobimba biso menga makimbangu tokotende tokolemba te nyonso na propre accompagner œuvre salvatrice ya tata Simon Kimbangu Kiangani et révérend mais to baika ka dernièrement masome de papa révérend en tout cas menga makimbangu ezali wana à chaque instant chaque minute pour na ko accompagner le camarade Molimo Santo. Nos portes sont grandement ouvertes et vous serez toujours le bienvenu. Nabino ba bo message pour la biso bozali ebele na kata plateforme na biso to le bela maman mulu mate batata et to le bela maman mulu mate ba maman na ngai bozali ebele bino nyonso oyo boko benga ka soki maman fa na sali 2 semaines zo kala te bengi na privé na souhaiter bino joyeux Noël na koti na kati banda ko na bino ko to ka ganga Noël joyeux Noël la famille maman Coran les longona papa et dit joyeux Noël la famille révérend Makie c'est joyeux Noël la famille papa Kiss Mayema joyeux Noël papa Bekene et longona libota na mobimba joyeux Noël na libota papa Guillaume na maman Nina joyeux Noël et pas ibozali ebele maman Caroline joyeux Noël na libota papa Sunda Afonso joyeux Noël vraiment nakati ya libota ya maman Lisi joyeux Noël nakati ya libota ya maman Kiku Kiakanda joyeux Noël na Espagne ba maman Luzolo joyeux Noël na bino ba bozali kuna na